nazolo bango nazo beta sete nazo rabato ebele bachongonyo oyo nazolo ba awake baza na mutu na bango balingaki na palmarès ya Kofi comme stade européen ekota te na CV na palmarès na book presse ya Kofi Olomide bakomate ke abeta na stade wabo déjà na batouana parce que tout ça sous ya ko débattre te ya discussion te mututu amona neni petit à petit bacha Kofi bakal po Kofi abeta te na babilo to annonçaki ya minene surtout après ça confiance na France mais surtout tout le monde que tous les plans à en France et beta poto mais bilo to en Belgique et Simba donc c'est-à-dire ce Kofi Olomide aza capable ya kosimbisa ndulene na Belgique et pas iwa pesa bersoté ya musique na biso par rapport à ndenge musique na biso to kubisa en Europe pour musique na biso en Europe to kubisa en France donc retour ya Kofi Olomide après 10 ans ya kozonga na mboka mundele ayaki penda na nyak et puis ayaki na babar likolo makasi mais biso tout olaki ki di bana yemo pe Kofi na public que ezalaki déjà na opération empêcher de tirer bato babeta bale boyebi système akwata donc joueur a ozwa bale mais toujours empêcher de tirer donc Kofi bazaki na système ya empêcher de tirer via que na you arena mututo mona investissement parce que mututo donc plus que même bino parce que mututo bino bokote là ayebi niveau soki Kofi s'investir na likambo ndenge ni akenda nango preuve botiko lo monete un jour aleki na TV pour lo biloko bino bolobaka pour biloko bino bolobaka eza bokanisaka ke ya kanisaka ngo po boyebi ka kanisaka ngo yango bolobaka ngo mais jamais botiko lo mona ye la personne en question aleka aloba biloko bino bolobaka de place pour comprendre que aebisco place aebisco force ya Kofi Olomide. Donc Kofi Olomide c'est lui là qui est arrivé avec ces niak là ya ouf. Bon mon ndeni ba bani ko frena ngo. You arena ba bukiango. To ki via la deuxième date ba bukiango. Donc ils étaient en train de construire une réputation de quelqu'un qui est accompagné par des annulations. Mais c'était du travail des professionnels. Aujourd'hui, tout le monde peut le voir. Mais ce qu'on dit mango, on dit mi, ce c'est ton droit. Mais moi, je fais que constater. Donc moi, ce que j'ai constaté, ils ont construit ce truc-là petit à petit pour faire une réputation de quelqu'un qui assume pas, qui assure pas. Et donc voilà. Comme ça, bazaki na programme na bango, c'était une programmation. Alors, Bolandango, Tokeba Genève, c'est les mêmes personnes ou les mêmes associations dans le même genre de démarches. Baketi ko annulé concert na Suisse, au Kofi basale ki ba publicité donc vous comprendre que ouf, tina ba bus donc du jamais vu. Ezalaki les mêmes personnes, les mêmes gens là, Baketsusu, Banile. Donc, c'est-à-dire quoi? Kofi, son retour, et vous allez animer, naba, biloko nyonso tout, et ça la rake, pour mouton comme Mamabe. Il y avait même aussi, il ne faut pas oublier, des tribunaux. Kofi est passé à la barre 2 fois. Muto balobaki na batutuke akimaki azaki na ba sujet ya kusamba akima na ye ayawa biso tutomona via les gars na tribunal. Innocenté pour la deuxième fois na Versailles na ba minuit moko passé biso tutomona bato pe bazo terminer Kofi tomona bango. Vie ba libérer na makambo na etu azongi na monde boulot mais les gens ils voulaient caca avion zo les gars avion na tchemi côté donc bato bazako linga kaka Kofi azwaka problème tokena problème wana ya ba tribunaux wana et balémé Kofi akutana na problème familial
c'est un problème très profond. Mais beaucoup de monde a un comportement, il y a des acteurs, différents acteurs autour de la famille à Kofi. Que je salue aujourd'hui, Didi Stone Oyo a publié papa, c'est que joyeux anniversaire. Quand on est le père, donc c'est à vie. Batu balobaki belé, batu musupi na asunga na Kofi na sutika mwana. Mais bolingo ya papa na mwana. Yoko kota ngo bando pesa ba idée na yo na likambo yo za na ngote. Pota na mosapi pasi tina motema. Donc les lots toza biso to ane sengo. OK? Mwana asalika. Donc lumière wana peli wana ya Dimitri wana. Nakacha mulile sali lo wana de lumière atokadero. Donc Didi continue comme ça et ça déjà bien et c'est pélicimité ma batu. Yo motala sengo batu. O comprendre que et dans la lumière mon soko pour poussani. Il y a des gars de sauce les gars des pas. Yo mo no monde mais quand on a no n'a pas le plus moi un pas. Bonjour papa. Yo mo au moins vous. Comment ça va papa? Pia. Papa est-ce qu'on peut manger au resto? Boulega mukili ba mon Didi Stone na vie mon pas au bolia na Fouquet. Vous comprenez? C'est ça. Mais ce que c'est un via un problème familial. L'ongola makamususu tout un problème parce que ndeba tubayaka ona mama si azalaki koyemba pa Kofi akoma familial. Wana yaki problème familial. Moi sur ba kembine na maki. Viens na combien le roi sa vie mpiti. A kota guerre kenda lunda kenda baboma na Angola ba luka indépendance vient na tanga vanda na Congo 10 ans. Au comparé na banai. Na ba guerreros tout ya monde. Ba Savimpi, ba Che Guevara, ba Fidel de Castro, tout na batu ba kota maki. Via ba Makizar. Sona Makizar, il faut ça la peine à momia guerre. Momia guerre à Salara. Parce que maman ça va madame à guerre. Donc des moments na wana abuchaka eteke lokola basi tout lokola non ya donc ce qui fait la teki Sokoto maman ça la teki Sokoto. Tout ça rapide ba tout comprendre. Parce que dossier wana botala sko banani oyo. Banani oyo li susu. Bache bouge na bana gardienne. Ami. Boluka siko bomona na banani oyo baye ko chaburu yeke na famille batu. Tango mutazana problème. Pour comprendre. Donc atozana kawana yeba kozana kama be. Polikambo wana peso ki baye ko salo ngo o mona ka batu na ba bene ba fitol. Kama be. Raison zate donc pour ce n'est besoin de raison. Beaucoup de tuna. Muto bino boya obundela na les concernés bo moi ma yo nengoza boy. Pour pas te bele baya ba courage na. Yo na fali bo welani ba question bête. Bozo sko question bo tuna fali. Yo na kofi bo welani. Ah réponse ta. Azana ngote. Oya oyebisa mnonge to wela bo ezate. Réponse ezate donc c'est-à-dire muto luka idée anine. Bo vient un problème familial. Boye Bouché Bourouyeke. Ah. Les lots, on a publié papa. Moutou Tokanze, il me dit que mon conseil. Yo mon papa, mon vient à Salabiso tout. Et ça peine bien. Surtout ton produit. Ah, moi, maï. Au long mouvement, mes familles éthiques à la famille. Linga la moi, on a tout le bas. Aïe, bien, vous voyez un neti, Kofi Nzete. Kofi Libende, Kofi Sugindeni, Kofi Sugindeni, Kofi Sugindeni. Non. Kofi Kawana ya forme tout, il esprit mabe. Mais en tout cas, on a eu mon ara et l'autre vient des défauts na moi que via Timbatro. Pour voir comment on vanda, à bouler pendant que bateau va sali complot, na beta stade té, mais on a beta stade. Côté on est un génie hein. Via beta sur configuration 35 000 na kacharo à Bordeaux. A changer donc idéologie Boukangi France via bimine na Belgique. Fan d'ici les solos configuration 35 000 donc ba jaloux ba leke belé ba linga y commander bou et komami
tu es pena pour 35 ngi. Bon mon a ke boko koloba 35 000 te. Boko koloba ngote. Et puis likolo nango mama si pour prouver bino ga mon mine ya guerre appelé mbalne Rolls. Intérêt queer l'état pink. Et tu peux confusion. Ba tout ce que ba ba souté ba bandela. Pos na ba afia lo ba phrase mo boy. Série de Diston à Botamara. Pendant que vous allez venir à Gennevilliers, viens à Nier, tu es voisin. C'est là mon ram de Kabuliso, Gabriel Perry, à Gennevilliers, à Nier. Tu as Kalabaebi. Viens le voir phrase mon boy. Tant à Botamara de Diston, série on a boire donc vous dites, vous n'avez pas tout souba, vous n'avez pas bandela ko bota quoi. Tu vas Botara na bango. Jusqu'à banga batuba linga ba bandela robota. Oh, parce que les lots on attend la rasco ah Didiston via bakiko batu belé ba linga ba bandela robota tant on vient bota imona ni wana lo bango yemo. C'est une mission ton nzembu na zoe basute maloba. Parce que cadeau oh mama si apesi mobali ne ba mère belé. Obi na nenga mabete ata maman présidente première dame na nenga mabete za concurrence ta maman totalika niveau obi yo beno pesi na fatika doter ya cha deuxième première dame de la République a chapeauté na cadeau et bien tel est ce niveau stade du roi Baudouin o ya format pizza au vieil na biso 35 000. Mais na kati wana ekotika la cadeau moko chapeauté donc surtout to décorer pe mama sipe chevalier ya bolingo par rapport à cadeau pour na Congo bana Congo zala ata mama cessé akenda que son âme repose en paix même en bobila na salela mubutu cadeau te ko to mona benza si portière mama bobila ninga na mama abiso ayebi to abiso tout ça tout le monde a goûté. Olive Lembe, oyo ya Kabila. Tina neba buki mboka ba yibi mbongo ebele. Tout le monde a noté que a saleli Joseph Kabila cadeau était à Rolls. Isalate. Maman si deuxième première dame de la République a été talon liang. Banandou les ala. Yeb sangai soza jaloux et au soyote. Yozolo otala ba place yo falo ya oyete oto yebaki ki boyate oto boyaki kozwa depuis na roi Baudouin omoni ba place wana tout mona ni rideau o kutu kuna système ya kobimisa ba pine batindika on lokwa rai ezaki impossible bâtiment époque à Léopold D stade roi Baudouin wana Léopold D tika ebandi la construction ngo Léopold D zaki vivant. Si vous avez mon roi Baudouin, vous avez aussi les sangs. Et on va appeler ça mon roi Baudouin. Parce que vous confirmez que vous avez donc, il y a un système de bâtiment, béton et tikala. Et vous avez raté. Mais bien, vous avez vu que vous avez un rail hydraulique. Il y a un fungo. Stade Etamboula. Tout le roi Baudouin Etamboula, stade de France Etamboula. Tout le stade Etamboula. Il y a un Etamboula. Nouveau modèle. Nouvelle technologie. Bisous dans ancienne technologie, vous sentez mathématiques maintenant, il y a prof comme on a créé un tableau. Ils ont dit non, ouvrez vos tablettes. Prenez vos ordi. Les gens ont autant en ordinateur. Allez tous, prenez vos ordi. Bino vous avez prenez vos ordi. Vous avez une concurrence. Et puis ce que vous avez solo, il y a bino ezana ba dossier. Banandoule banana Congo première fois ndoule et comme cop ba décider ndulo nengeza boto beta banco ndoule na beta banco beta manandoule voilà pour tout le sauter que boto sauter que tout le baloba mais ndoule wana bo frappa bolia kitoko ndoule bo frapper bolia kitoko boye nango bo salima na bino. Mais vous avez comparé à nous, teki batike parce que biso n'a pas fait le midéro.
to baki vie okoteka batike so mutana mbongo te otoza kobenga papa os na tikete landa biso na TikTok ngembo fo zonga na place na ye ya ngembo bobi ke joy asala ototina zaka ngembo bucha kombo na ye wana jongo nani yipa bana otala ka ba musique na libanda master mama na ngembo ti akota suki azaka ngembo suki ya ba award wana suki bani chakota kuna na ndenga linga bula komona mambo musique omoni ke a forcer ngembo fo forcer pour mata niveau ya a créer bord na ye wana komona na Nzuzi Gola toyebi déjà ozana yo warrior pour oye déjà na kombo Nzuzi Gola eza batutu oyo bakanisaka faire akoza ya lipasa ya fali te bakoza balipasa te c'est impossible et imbelo faire azana ngo dona mungongo eza pasi la preuve bakocha ta ba million monde fali babeta featuring na faire alingi funta oboye eza fali eza faire te aoboya te pone bokanisaka na te ba yibanga makolo bena ofula mutu te aoboya po ayebi ke eza reverse eza frappe na champ donc yango ye akoboya donc yo okucha no nengo lingi obatami no nengo lingi biso wana kuto etala biso te biso eza ndi makambo vérité bino mo boyebi ke ndule na bino eza les ndule les plus oyo babeta banko so mutamba bimi pena to bi mutamba obimi bon mutamba zwa dossier ndule ya bateau ba okanga bino wana na boye bien mutamba to pied dossier wana na bakanda to auti na prison suki pene bimati susu bo okangama donc wana kuto rien à dire mais biso na roi Baudouin vie a bombate Alexa pena boro oninge zaki boy totolo ba boy Alexa pena bomo ya triangle yango bino mo bobenga yango pizza apesa pena partia pizza ya 35 000 oyo azuna roi Baudouin likona ngo pesa une explication à cause ya Ebola sans ko bomba ateki batike azuli batu wana 35 000 les matos qu'il faut à produire na kati ya roi Baudouin et comment mikuna ka beta na roi Baudouin sikoyo oyo etikali oyo bino bozo pesela ezali nde sikoyo ke bino bo comprendre ke bokomi na ngambo na bino ezaki bomiche bino moko etumbu ngaye bongo na kozana 70 ans bakotuna ngaye ngana zo beta nini parce que déjà bozana retard âge ya leader na bino nazo pesa mino exercice omoni leader na bino ndenge bo kanza ke danger na âge wana na ki danger o mona lelo Kofi déjà na âge wana zaki de danger ko lega danger wana parce que Kofi na âge wana sa salina ye ça élève de votre futur star oh to benga la star du moment donc na âge na ye Kofi sa salaki donc futur star oh bozana ye wana azara déjà star na âge na ye azara déjà star tambula dana bakari ya danger mukili déjà yebaye danger mena maboko Kofi mais ce que yé hein oh petit nga chaka yé na yé ce que yé kotoyo mutu na bino wana na âge na ye place to komi azana nuna kanda ya mbasi pecha ko bimate na âge na ye wana bakangi nanu ba audio ya Junior Motokwa donc yo mo senti penanga musicien ya ko bimate na âge na ye wana musicien na ye kaka Emani do omuna na âge ne wana Emani yo mo muni na musicien comme Emani vocal oyebite abina lokola bidi na mususu wana oyo ya munene wana andele wana nani kone nani pecho na mususu bon bref andele azana bidi na andele na podium azana nanu na artiste mo asalite star fitir ya bana na bino po biso bo konvenga so bakoko biso to ndimi bon star ya oyo sko ya bana na bino siko na âge donc bwana mama na retard mo de retard bwana parce que la musique à Congo, tu bimaka te oyembi yo moko limwete. Faut ça la montou.
Ya on a mon enseigne ceux qui ba vieux on a beaucoup le bailler. Ah là maman finga ba mère abatute, to finga ba mère abatute, to sur la musique. Soko lembi au kiti. Mais au finga no ba mère abatute pona limite pe même mutatindi wana au sepela na yo. Yo pas la mère, peut-être que c'est ba mère, parce que c'est ba mère abatu. Ah ça ma mère tellement ma musique. Koya tena lo yenge qui fanatique et qui niveau bon. Nga batu ba fanatiko tu ba yaka ba finga ba mère ba na souhaitera pe na ba kisa ba mission wana nde ba loba ba mission ba na bagwa bali ali abino donc na yo wana nga société okendule ne bobu brick mo ekweya munene ebetaka nde yo na mutu yo faut kufa na compte orchestre donc non mon rien na mission na bino wana na ajo ya zana ngo faire ça salaki pour bo calculer ajne ko faire ça salarié na batutu siko na âge na ye wana mission na ye kaka oyo aza na ye atele kunyanga libandi kute bandi libandi atele ezouta nsima ana mwa chance mais nde naza wana ana libandi mo ezouta kota derrière oyeba libandi wana eumelaka yaka noki te mais eza mission na ye wana donc na âge na ye wana mission na ye oyo aza na ye bino tu boyebi jino liaki akoma mokumbi autotune. Donc, guitare malongé, ça té. Ok, dans l'âge où on a déjà vu na biso mon pao, à l'exception déjà popo lipol guitare, ils ont likwanja. Beniko, Beniko, à l'exception Feli Tyson, à l'exception Lebu Kabuya. Dans l'âge où on a déjà vu la soliste, c'est na quartier la terre. Vous avez soliste, moi ça c'est na quartier la terre. Oh, the FM love. Donc, maman n'a pas besoin de m'envoyer zoba. Parce que yo zoba, yo ka zoba. Omi musique ezaka bien soko zolo baka vérité. Omuna ka yo ne ba ko mufinga. Yo fingi no batute. Suzuki. Oh lelo danse Suzuki abina o esala Suzuki. Bokumu wele la mona biso. Ka bino wana o confiance à l'erreur na tuni bino bolaksa erreur donc venenga na dongo viaza mobimba bino tu wana stoko omoni ba momie belé tout mona na mukili ba yaka otake kofi ba yaka otake mama ezala ne problème ya mama si ba manda ko yeba ke momie so to tikeli espace a dominer. Tala someli mobile ne rôle base belende bazana mibele mo bakangi bakandate oui bembele belo mona na poto ba mongali donc yifu ba bondele na ba musaka ba misunyanya mazamba ah ba mai ne bozana bulia ka ba nyamazamba na ngai na musaka ne ko zata ba 40 ngale nyamazamba te na ngai na musaka ba 40 ans. C'est que nous, olamba bifle. Ah! Vous avez tué les bifles. Mais non, ça se fait pas. Comment ça? On a un bifle. On a un bifle. Si go, bah Dieu belé, bah bon de là, on a un sac à bifle. Ali à bifle. Si go momi oyo ya mona danger ila ke ba bifle ba musaka amwe mama masia he akabeli mbele ne rolls intérêt l'état pink donc couille rose yo via van donc atoye na musaka jwa kangi kanda bogar ba bogar usaka ba bogar bogar asiliki mubala legi momi na beauté yuko bafana ngo bayaka na basi yango donc soit disant mubala na legi na beauté mupenda pape legi ya mama na pembe te bajaka bafana siko mikolo baboga on tu basiliki po cadeau wana bakomo na meso yo cadeau ni opesa ye po bondela ye eleka yango amomi tu ba réagir mabe bakomo ba réaction ba bimi ba bouton ndire ba tubana ba problème
biso bilonge boya filtre nakosa la mère te ba fier po basa ila musaka bino ba mongali ba bogar ulia na nyama zamba no na makemba nasa on a lituma te maman on a troisième étage au boulot ça lituma au tout à lituma na liboka bon ba voisin et tes papa linga lituma na ndimi ka to sona na ba voisin yoka papa abi oza salité ndeti na maloueka non bien kasi malé quoi maloueka pe commis bien na préféré salitango ya maloueka papi likambo silika ya mwana yosuke loko komi ono moni ko komi danger opino ka bonjour pesa pe mère na mino bonjour kasi yebisa to lingi mingi pesa mère bonjour papi et comment bonjour na TikTok et comme ça sauté yo pesa mère bonjour ba sœur donc na ba kokobar ya famille pour na bika ke bango pe ba yebi bonjour pour nani oyeba bonjour te ba yebi pesa bonjour problème ya te mais biso to lobela mambo ya nini ya roi Baudouin donc en tout cas côté wana na zeli ba faute bokoma na mona ba faute te na mona ba ba finga nevite so ba finga pour na lobi vérité wazeka seki Kofi ça c'est pas un problème wazeka za fan éternel ya Kofi sans Kofi wazeka n'existe pas omoni wazeka tanga bima na oka premier album na ye ils ont doublé à Kofi. Donc quelqu'un qui voulait faire comme Kofi, parce que Kofi c'est la personne qui a changé l'écriture. Il y a des textes, il y a musique, il y a Congo. Musique à Congo, il y a une façon nango ba komarango, façon nango ba yembarango. Lelo, sogi omoni tous les paroliers, ba chacho men, y compris Wazé quoi. Voici que la musique n'est pas bêtise. Il faut y avoir Kofi. Après, à quelque chose là qui est. C'est pour ça comme c'est pas lui Kofi, il peut pas produire du Kofi à ceux qui n'a film. Tu vois? Mais faut boire na Congo mode tout en monde ba parolier, tous les paroliers ba te karabanzim ba te karachacho. Il y a pas un parolier ou à ça la combo à ça la musique mususu. C'est là où tu vas comprendre que Kofi a influencé la musique congolaise à son entièreté. Parce que les musiciens sont incapables de composer des chansons, ils achètent des chansons. Mais tous les paroliers, le parolier déjà, c'est quelqu'un qui joue la guitare, qui compose de belles mélodies dans des chansons, dans des phrases à danger. Alors tous les paroliers, les guides, c'est lui qui a donné l'envie de faire ce genre de musique. Au Vandi Place Moro, tu écris des chansons à texte, c'est Kofi. Bah j'aime tout. Oh bah comme la musique, bah comme la tchatchou. Il y a un orchestre un peu de tchatchou. Il y a du tchatchou partout. Parce que Kofi n'a pas d'abord contaminé la musique à niveau kaboué. Non. A changé un texte. A péché un structure mon sous. A péché un kumbela mon sous. Et komeli, et soleli, et lobeleli yanzembu. Il y a une écriture de partout. C'est du Kofi. Vous comprenez? C'est du Kofi. Donc, tant qu'on a battu bazon, on a ignoré, on va comprendre. On a monté la musique et on a Kofi. Parce que nous avons dit que à Salia, on a une image à Kofi. À Yébission de Landa. C'est clair. De temps dans le babo, vous avez besoin de finir tout le monde a eu bien solo. Ah papa, vous avez bien solo. Tous les paroliers. Ce que côté quand Nzembu, on a écrit il y a Kofi te, Nzembu est kendete. Non l'action est parolier le rôle à Senado. Senado comme le rôle à Kofi te. Banzembu n'est que na usuka papa wemba. Moi m'ke pas JB parce que écriture wana il y a ba Jonita Abanita.
Zela bandundu ozali kokende kebana maindombe etonda makama banzembu wana ya bamudelu wana ya rasuti mama tala mvule zobeta mama tala ngonge sekoki ya bolingo yo prometa kinga ya bolingo yo prometa kinga ye te moto akuwa nazalaka na susi ya Blandine Mpemba nalingaka nasheti kala na motema yango kwelongwa kave c'est du chacho donc ils ont pas plus mot ils ont pas façon ce que pas jibezali dans 48 heures après météo omina koka Manta mulumana ko ambona yo mawananga e komide ata okenga na kolela te anga vraiment na kolela chacho eza partout ntoko sabino te mais le quoi boyebi musique te omoni te boke meka bilo na bino mo bobo meki bosuki na mapepele bino mo ba kolo plan bo consommer plan bo kokate so borona iya bolingo na ngai emonela nga mpasi mwana ya mama via zéro tellement faire obimiselo ko te yoka babandi batak bon mettez le cœur babandi batak le rôle à faire rigolo zo bimiselo côté ba fan ba omo ba vandi ba bi bon faire biso to côté studio na place na bazui cham bolingo si amonela ngai mwana ya mama ya sa milambwe meteo ya vinanga kaka bambula ngai nga esa carton donc on a mona ba fan ba yoki posa artiste bango mo ba mona artiste azoya te code 16 zoya te vinanga dish mongo mazeli code 16 zoya te mona pe yeboye ba bwa ki veli banga na disque kota suka nzoka fiaza ozela kota liboso ba bise ba stick vinanga dish mongo pesa Harry Potter bambote en direct lycée mukenge dina Finlande omoni mama onengezala siko nzembu wana eye effacer même kutu eleba challenge ya XX tikaliga sebene bakomi ba mu dansa biloko na pe balemba ngo rapide elembi déjà elembi bazoko kate siko bango bakomi ka Kofi asalimpiaka Kofi asali Kofi réussir non tu sais non awa ba mère tout na ba parler bazo basu cadeau ba kopia mibalité opia cadeau ni yebsa ba obouler ba calculer changer et comme faut sommer l'ombel car maman si vous bouleverser ba donner comme tourne sur ba père tout le monde là ba cadeau à Vimbovi na en termes ya love et puis de mon niveau maman ça c'est une organisation anniversaire mobile na bato ba luka ba yeba wa tikali na kumbongo combien kambongo tu ya Kofi ya eti enquête ngo bo banyango ka siko mbangu boy Kofi abeti sans autotune the king Kofi abeta sans autotune so moni mutu aleki na TV po alobela autotune aza jaloux ya performance ya Kofi parce que Kofi a fait un truc oyo babengaka na livre ya record ne babengaka ngo ba record ezoko mama il a fait record d'abord de lui-même s'est produit dans un stade na âge wana ils ont un record pour na emoko pour son âge et puis de performer na voice ko tenir concert eza sous record Kobina kozala debout ko faire récit même 35 000 personnes ba ko makabeti na stade eza record
Donc zéro échec nelo on soki bino bozo boule ke bocha Kofi na compte échec na compte loko mobo pour Nathalie Batutu balobiana pardon déjà au départ bozaki na bino na Kofi te donc analyse na no peut ils ont compté té parce que le mec a fait tous les records de tout Neto Zaboy na ba mission tout au bana Congo ba vivant. Oui, ça m'a mis ni au Azana Congo, ça vivant rêva Kofite. Tout, que l'on a mis monté. Tous les missions vivants au Congo, autant que l'on a mis moko. Oyo, na vie artistique ya Kofi, Kofi muta lula ya lula vie ya Kofite. Na Congo lelo, comme on est là. Bon, on a galère à ça. Autant que l'on a mis moko, on a l'équipe Kofi na nombre de chansons à succès. Moko kaka na Congo kiazana banzembo bimisa lokola Kofi ninga bimisa donc Kofi il est en train de faire azo battre ba record ya yé moko seconde bolobi na 70 ans beti ndule boka mo beti na stade bon na 80 ans skotanga obeta na stade lisusu wana siko boye bisini parce que à ça programmer ndule lisusu. Il y a les 12 juillet, il y a 80 ans. Comme le roi Baudouin, on dit que token na roi Baudouin. Babi Gims na daju. Bolugela Gims na daju ba problème na zolo ba bien na Congo na bino wana. Pour banzemba Gims na daju yo to yebino pe ko yemba ngote. Ata peso ba yemba yo ka anote. Tolo ba na Congo. Même Gims n'a déjà sur 5 nombre de chansons qu'on fait l'équipe en kaka. Bandé moi 6 à l'équipe en kaka. Vous comprenez? Donc dans tango yo mo comprendre que prêtre parce que à to le big na 80 ans tu programmer déjà roi Baudouin. Parce que on a to landina. Qu'on a 80 ans peut faire bête sur roi Baudouin le 12 juillet 1900 combien ça 2036, tozasu na roi Baudouin. Ndenge programme touché. Ce que wana siko neti bongo siko alandi nani. Hein? Baza ba congolais ko Gims na daju mais yo na ngato yebi ke musique a Gims ndenge zana yo na ngato yebi ke yemba tanze mo Gims. Oyi boko yemba ngota. Eza makamnota. Muto ya musique ya Gims akoya na live photo ya TikTok ya ngai. Non. Yo yawa obligé yo biloko potolia ko suka na tacos. Koki. C'est normal oza. Bato ba musique ya Gims na ndimite baza. Aya ko yoka makamunga na zolo ba ya ba roi Baudouin. Non. Yo olia ka tacos donc lix. Njoka mal bouffe mais so olia tacos so mona donc matame so kagu. Non? Ba pecha poto ba komonta tacos na musika. Biso kenda ba conseil ya Gims to ebi public ya kuna. Ako ya TikTok ote. Fana daju. Aye na TikTok a Papa Rose. Boni boko. Yo uchangola. Uzana wana uza solo à ma bord. Et jawenda blo na mnu. So français comme mon boulot comme photo fundutu. Pora. Yo so sa fier na portugais na Paris. Wali boma. Yo moni a olengi sabiso ke nini Angola. Ma bord kaka. Donc oti na Angola. Ozo na ba jemo oboy. Bango na ba komela nga yo warrior révolté. Soko uti Angola, c'est normal au boulot que ngana warrior révolté. Parce que yo zo kanisa bon. Yo zo ba te biso mto pesa gu. Biso mto pesa nuance, to pesa makambo. Yo zo ya kono zo e banote vuluba gube do ma ba nino ba futunde tonje na mutu. Uta moi des fois na plage na bino na bobenga so kombo nini wana. Babenga ngoni comme plage na batangola plage na bobenga ngoni. Oza so boke kuno boka sa bokomi ba mindele. Na li il y a akenda moi il y a deux fois
amoni mo ba portugais wana o balia makayabu amoni bango kuna letanga ya azokanza ye pazaki na poto petu yo uchangola yoza futundu yoza mtu mabor yoza mtu ya nini oyo ya nini comment on dit songololo kote ya nini ya wiji yoza mtu kote ya banda ya wiji kuna dongo ozana na solo ya ba carte sim oza koteka na ngola na biloko uta Chine donc na mutuni ezana na problème mais oye mbango koti na TikTok kanzi bato basama na TikTok bato basama na TikTok biso to sala magique mikili vanda déjà ba poto bele TikTok ndeye kokuta biso na nord yo kokuta TikTok siko yo kanisi ke so na koti na TikTok na ndo finga ba prêtre na ndolo bana bango ba makambu na bimi dane to bimano loko te otika pe ko comprendre poto te na mutunu ozara na sola mabord idéologie ilia ale poto ni komi limité so komi kapa mbuta lombi osuki wana osukuta kana bato bamela ba canette libanda banini bato ba vite fait eso mama kwanga na pisha bato chaque jour basala course chaque jour asomba likayabu asombi sardine asombi nini avivana ndaka bato ebele bauta Grèce beta musique na désordre donc bacha makelele tapage parce que yo omona na bango baji komona bango tale juste komoni bandi bilobela suka kuna mto mabord oyo sepson surtout bato bana TikTok au risque dingi okufate okota olobule idéologie nord yo ko sona na TikTok oza sans bifa okufa odinda na yo mbato badinda babima baya pour yo zo banotino yelite nano comprendre poto te donc le colo zo qui peut ba tuer olata ba tiriki kuno yebi ba izini mweza kuna saka bilo moni tia poto ali yo peut comme profiter na cafouillage ozolata bilo no wana ya ba Chine populaire ya ba tiriki banini le ngo cha désordre yo cha désordre na poto tela ka ndingo telio na lata na bilo no yo ka za poto soko telindo comme parisien tozo mona binote to taka to bita au futur cancéré et le ngana to mona ondenge comme bato bele to monia surtout bata théâtre bolinga faire été to moni bino bolinga pe profiter bata théâtre na tuna bata théâtre bolinga profiter na faire été basala bangoni remarquer lo wana yo abi o community ma pipo ya kofi bon to ba congolais au kozala na concert ya Londres concert ni ya Londres angolais na il ya bongo Congo ngana obeta masola Paris ozotu na Congo nazo expliquer bato ba po ba ya koma ba utaka pa na bino kuna na Angola na il ya na bino na siko tambo ba koma kuna ba makanza ba moni poto